lokola yo lingi ko bongisa longi na ote ozalaka bongo. Allons-y. Allons-y, Nanani. Ngai. Mais chérie, toi qui fais, tu n'as pas tout là, tu non? Nako kende tete nanga eza bientôt. Moni tenanga. Ya bientôt no kete no bimana o. Non, kolanda bilo panete chérie. Naza ba course nanga na okende no bimana yo te no kete. Ba course. OK noir. Hein? OK noir. Ta osala ngai. Osala ngai. Deux ko mi bima bimana. Ça nanga ko motemba te na papa mo za mo libala. Oza mo libala Sylvia. Wani zuwa. Eh. Naza ba course nanga na okende donc lelo na obima te. Nako kende epai te. Nzela nanga ezaki nazokende nde pa ya mama la reine mwana mongala cimenterie ya beton. Yende muta salinga na zala ona zabo isikoyo. Abongisi lo poso nanga a soigner yango pe tiki nga bongo te. Monde na okotsa bango batinele. Ba voiti te. Et la main au source na fête ya mariage. Prédote. Collation. Fête ya lolenge nyoso tu oyo kolinga. Babi elamba na ezawana disponible. Tala ndenge tobimi. Chez maman la reine, j'ai confiance. Chez maman la reine, tozo koti sa bambanda tine. Chez maman la reine. Bagana loposo. Tobomaye? Oui, Tobomaye. Otozana kingi. Oh, ma reine. Oh, yozolo ba Toboma. Ezanani? Toboma Audrey. Oh! Ma reine. Wana ngai. Yozo mona tozana miss mozo mona te. Yo mona ka mwana wana Audrey ndenga telemela biso te. Mona naza teti makasi. Soki to salere to tiki akobotola biso ki bokonzi. Ma reine. Yo. Usobo salelo komoko. Azali mwana ya ndeko na ngai. Ata ndeko na ngai akufa. Ata tobotola eki bokonzi. Mais koboma yalingi biso. Akufa parce que aza adversaire na biso. Yokanga, c'est moi le roi. Toboma déjà papa na ye. Soki tobi toboma mwana. Iko salama bi. S'il te plaît yo. Mwana ngaiso. Tikela nga mukolo kama maboko. Na ko sala mo sans trace. Ekoyeba na te. Oyebi nga erataka te. Soki na temisu nanga ekosimba et na kosimba lokona jusqu'à la fin. Oza mwana kala. Tu peux tout me demander sauf ça. Laisse-moi le temps de réfléchir. Je vais réfléchir. Ozalaki kozela biso epai bomesana kozela tochange tokomi na bokoko bokolanda marraine okamwa parce que lelo na bengi yo marraine
parce que na bien remède faya Sylvia parce que oza yaya oyo mama tika kaka biso mibale après yo ezanga na kati ya ndako na palais royal na oki jamais kolinga servante na yo akoma na niveau ko finga nga ezaki soka finginga afingi te il faut mon servante wana soki chacha la reine chacha et pas comment la reine nande eh yaya faut mon ko finga moi wana asokolinga c'est comme si yem tabota ngai c'est comme si akomi ko bimana o ponga mona ke clarté tiens je te jure yende nani alobi yenda zali donc yem tazali numéro 1 na ba kata bonabo la reine la Sylvia mboni la reine Sylvia nazana posa na mona chacha sikoyo liboso nanga depuis quand makambo komi koleka na palais royal bomba sekele marine nanga Sylvie tu étais où marine nga azalaki te yo depuis comment otambola na yo pesa mutu makasi ya comment koloba après yo ezai maman il faut une solution na makambo pour y fi wana soki cherche wana depuis ya ye na palais royal a como mi mona lo kwa ye don o comprendre so ezani ikuba ndanga nini kata mwana uko mabe ko ta kasketa mdoka oyo Roi Choco aboti mwana moko ya mwasi Gladys pe amplisi aboti nini bajimo Tommy na Tony mais siko nini mbilinga nini ekoti kati ya pale mboka na biso oyo efandi nani kimia te yango moni mbilinga ezali na kati ya mboka c'est normal mais tant que de ça un sage prévoit l'avenir toujours prévoyez déjà les conséquences sur la mission. Si demain le roi n'est plus là, le royaume est à la commande. Parce qu'il y a 2 jumeaux dans le royaume. Hey. Badi Tikae Chacha après nga la reine Sylvia eza yo oyo zo manquer respect n'est-ce pas qu'azale kinanga oui maman Chacha ofinini la mon a été Mani omoni yo Chacha le quoi yo remplacer nga non la ki soke nga na likolo na yo à partir ya lelo Chacha na mona yo lisusu na palais royal te olangwe bopangani bana na mona te
Mais je ne comprends pas vraiment. Moi, je ne comprends pas. Ce que tu es en train de faire. Et ça sonne. Nabi kambanga na yo. Nabi setu ya ngode, so muninga Gladys. Na muninga la binité. Oui, je la disconviens pas. Mais ce que tu es en train de faire, c'est ça mon problème. C'est vrai que tu es notre grand-père. Mais on ne peut pas tolérer des bêtises dans notre royaume. Très bien. Gladia, tu as bien parlé. Tu as posé ta question très très bien. Tu as baffié au roi et tu le sais. Nous avons le droit de te dire tout ce que nous avons besoin pour que tu le fasses. À partir de aujourd'hui, vous, à partir de aujourd'hui, qu'elles ne sont pas ici. Qu'elles ne sont pas celles. Oje sezani na bino. Buzo ganga bayoka bino. Ngande mutu na bota. Maman, vous pouvez imaginer Tokouti grand-sœur Oyabiso, princesse, il y a royaume Choco, vraiment, na Zamba, na soi-disant copain, et puis que le Jacques copain, maman. Ah bon? C'est ça, oui, maman. En plus, on entend. Donc Gladys nda telemi bongo. Bino mi bale bozala na ideni. Ke bino mi bale bobala ye. Bwana courage na oda. Obi popino bozala. Nanya sala liboso. C'est ma princesse Gladys. Mais oui, nga solo lo bana linga te mutata pilipili na mungu. Vous me connaissez très bien. Bobinga. Srobolingeni, ndebo kanya kunena kate kingona boma yete. Maman, c'est la honte de notre famille. Quelle honte soit les autres personnes, honte soit la munga maman elle a dit mina soir. Merde. Je vois ça, maman. Maman, je vais pas te le répéter un jour. T'as mis loco yo. Maman, là, ça commence à voir. Je sais. Il fallait au moins battre tout. Gladys comment que ça m'a sonné tes maman. On y a tout dans salon mon ko makasi. Hein? Tala ka bi place ni ko fa na pena mobali. So siko so bande ko so bande so bazala pe banai na yeba pe tisation na paunte na kata donc ba ko mona ko to ko ma papa pa. Obi ngambo yo ko mimsana na ko. Mama, ba ka na ba mo sa ka. Siko sa ba ke na ko te ko ka bi makasi tika. Bomisa. soki toye komona yo te toza na moto mosusu te tokomona ma reine Sylvia oja mwasha lokumu na kati ya mboka oyo fozala na motema balobaka boye na lisheshe moko elobi soki oyoki ligorodo na kati ya mai azolela te seke likelele akolakisa ye ndenge balelaka oyo nyonso ekomi epai ya shasha esengeli olimbisa ye aja mwana. Malgré que toujours commettre erreur, toujours commettre infraction, de la façon où moi na musala à commettre, toboité, ba loi ezali, pe punition ezali. Royaume pour exister fallait batu bazala ba servant bazala. Nous on senga na biso, reine nangai. On ne peut jamais revenir en arrière. Mais on peut toujours demander le pardon. Motona maele Idriss. Motona maele Sedengo. Bino boyebi makambo chacha salite. C'est pour cela
boye bosenga pardon na oye asali chacha tinga musapi na miso. Vous êtes étonné, hein? Bokamwe, pouvez-vous imaginer chacha akende komake respect et pas ya petite sœur nanga propre o lelo nga soki reine Sylvia na zate akozwa soin ya roi akozwa soin ya bana nanga oza makila nanga. Non, non, c'est pas facile nga no limbisa chacha boete. Toute la loi de ce monde a été tirée dans la Bible. Mais même dans ces Bibles, la Bible nous dit quoi? Si l'on confesse nos péchés, il est juste fidèle pour nous pardonner. On nous a recommandé de pardonner. Jusqu'à quand le pardon entrera dans ce royaume? Makamboyo, ce qui roi ayebaki yango, mais makile setangi. Mais nde tozolo baboye, chacha zate. Yango moni na teli banda ya palais. Il faut nazwa temps na solo la na petite sœur nanga. Duku duku. Motema mabe. Duku duku. Ba ja frère motema mabe bakashi. Roi Kitimbu azoyawa. Roi Kitimbu. Bakoya na roi wawa bakula. Tokoyamba bango ndenge esengeli. Nalingi mboka ezala malamu. Nalingi mbilinga mbilika te. Bongo. Sage Shimba Mabilala. Nalobi boy. Kolia ya bapaya. Yonde il faut se charger. Nyonso lobi tokosala po yo sepela bapaya pe basepela. Mumela libela wana nga supu. Likabonini. Matanga koti na moka. Matanga. Ukonzi. Ya koti Prince Audrey. Bakati Kingo. Bakati Kingo. Audrey wap. Ndiye kona yo. Anda. Moi ça. Audrey, fais quoi? Pour la vérité. Sama Makiso. Non! Pas Audrey! Audrey, y'a un feu! Pourquoi on a Passage! Passage! Malamu. Audrey est parti. Ma reine.
pas que tu es pour quelque chose. Ne me dis pas que tu es pour quelque chose. André a foutu Bakati. Yebisanga, pourquoi? Même si Yomuto Salan, tout, Angala Koma, roi. Et attention, Nakoma roi, c'est moi qui ai le pouvoir. Nakoiko Salan, Nyoso Nalingi, parce que je suis le roi. Tu vas me dire la vérité. Loi et André, yo yo. Longwa. Kenda Fumulenga Kendobeka Bisimbisa masa Bisimbisa finda Bisimbisa ntseki Pwana nini Asali nini mwana ya batu Audrey Babumi Nsoto Kasimulimu Babumi te ozalaki kozela biso epai bomesana kozela tochange tokomi na bokoko bokolanda. Sylvia, écoute-moi bien. Quand moi je parle, il faut bien écouter. On a lobby yangwani kuchikala, d'accord? Nani loko no yoka ote wananga. Nani loko nga no yoka ote. Yofu yoka onga na kolo. C'est mes enfants. Derrière moi, Sylvia. N'importe quoi. Tommy et Tony. Bazabana oyo ngai na yo tobokoli, n'est-ce pas? On lobby bien bana oyo tobokoli, mais baza propre bana biso parce que na nani na tiakuna na kati. Gladys. Moi aussi. Gladys. Estalema wapi? Oui. Estalema wapi dit. Nako ganga. OK. Ah. D'accord. Écoutez. Sala posananga. Solingi ngana yoto yoka na sala posananga. Mwana nga za moko Gladys. Na yebi ba wana. Royaume nini bazwa mwana ya mwasi ba pesi ki bokonzi. Même na Angleterre, mutazo konza kuna asa mwasi. Yo kase ko banda ana royaume na yo, e ko bandela awa. Pesa nga kimia s'il te plaît. Donc bano ba ye po ba panza biso. Sylvia, il faut y aller en bien awa ezali royaume choco. Ce n'est pas l'Angleterre. Le seul et l'unique à Kopexama comme Namboko est roi et non yo. N'importe quoi. N'importe quoi. Oui, Kevin. Attention à ma kambunanga. Oui, attention à ok? Ah bon? Oui, on bandela quand on. Ozi audace yo simba na to. Ma royaume oyo na soi-disant reine na yo. Oyo zo le bane bongo reine. Na bandela ngo lisusu. Azaya yo, azaya ngati, ok? Parce que toi la reine, anga bande ba buzoba oyo sala tina mboko. Kevin. Obenga combien de fois? Non, la qui sont au Okola qui sange l'autre côté posa et l'autre côté. Ah bon? Olalaka, ngana lala ati. Okolala olamu ki jumso konazi. Kevin. On se retrouve pas. Tozo yibate so toza réellement ba prince ya royaume choco. Tu peux imaginer to kuti grande sœur na voyou mo boye, ba vandi na zamba ba memani na position mo voyou. Voyou s'il vous plaît, voyou adresse. Oui. Vous savez, tante, maman azo comprendre. Maman azo continuer na kokote na yaya na buzoba.
En plus de cela, papa, ce qu'il y a Yoki Makambo, je ne crois pas que moi, mon bal a vivre. Est-ce que Tony, vous avez valeur, il y a palais royal, ou bien honneur, il y a papa, na bino na maman. Solution ni bino mi balé bo sui. Tant bon moni grande sœur na bino na le moment où tu as topé sa solution, maman elle a quitté. Oh, c'est pour cela que tu es à Epana. On peut sa solution? Oui. Pourquoi on va prendre? Voilà. Pourquoi on va mbanga na bino? Donc on va comprendre que tu n'as pas combien camarades na bino. Bon, maman les voilà la princesse Gladys. Avant qu'on règne, n'a pas volé. Maman Lek, il fallait d'abord autour d'un gars une colonne à Bango. Mais pas ma servante. Bah il y a des mamans qui sont besoin de mais si bah il y a des c'est dignité. Je me dis même les jours où j'étais connu que m'a tué ma danse. Il faut savoir cela. Oh il faut que je vois que ce jour-là. Camarade Nabino. En plus yo Gladys. Ozo me ma soni na kata palais royal. Maman na bino okisi papa na biso sonité. Le loi bali roi, pe le yo ba bengo princesse Gladys. Allez, bana mi bali yo ba bini, ba petit frère na ba mona na kata buzoba, na un garçon mo vaurier na kata mboko sala ta kombote. OK là. Oza la l'aise. Na za ko na bino. Yo Gladys aussi la no ma bino. Bo vane mi côté mi. Na ko sa bino. Ba mi na tende. Eh, monsieur. Tellement. Oh, na émission. Yo, mam kono boy. Bouger. Lâche na yo. Ni. Ngai. Yo nani yo? Ngai yo mama na ngai. Nina. Nini asali mama na ngai. Akuche lengyo liboso ya mama na yo likolo. Ainga violé. Ah, ainga violé mama na ngai. Yo. Yo violé ngai. Asali ya moji. Yo kaba yo. O violé mama na ngai. Yo. Dala. Mama ye yo. Asali ya tika mama na ngai. O violé mama na ngai. Mama. Mama ye tukende. Nene, tokana kwa mtu. Não,
Victoria nagonike makai jego. Maman! Pourquoi? Roi Shoko ye kamata chobo. Roi Shoko ye kamata chobo. Eh, Roi Shoko ye kamata chobo. Wana yi Shoko. Mobali ya mbinga. Donc yoni donc nakati ya royaume oyo Shoko. Soki ozalité royaume ekufi. Wana yi nakati ya royaume oyo ko nyonso ezangite ezali. Minerai, or, cuivre, diamant, manganèse, clète, kabe ya korite. Nyonso awe ezali. Wana yi Shoko. Naka ni pongi. On a yo. Et là, c'est quoi? C'est quoi ça? Tokangi lenga mobali oyo. Alingia violer maman. Maman nini balingi ba violer? Maman moko kuna na kwa kuna. Ezali mwasi ya muto mayele chukumisi. Quoi? Mame! Hollandi! Hey! C'est quoi ça? Je dis? C'est quoi ça? Yo! Oyo Sadiko, c'est la première fois, c'est l'habitude na yo. Déjà au vieux la cahier, hein? Au salé en haut, toté! Quoi ngai? Na sali ya côté. Au salé en haut! Banda mboka oyo yo e banda. Malgré toza ba jeune sage na kati ya mboka non toyoka makambo te. Shoki boye to koyeba. Pamba te. Ni cherche moko no bibo. Linga ndeke aleka likola mutu na yo kashi atonga jana te. Boni ya linga tonga jana. Na mutu ya chukumeje. Eko shimba te. Il faut chapeler ça la bouchana nango. Oui. Faut je wanga. Chapeler ça. Faut chapeler. Olingi chapeler? Oui, moi olingi chapeler. Olingi chapeler? Oui, mon roi. Ok. Jeune homme. Na pesi yo chasse ya au salé en haut, to au salé en haut te. Voilà ngai na sali ya côté. Dente. Soulevez-les. Roi Shoko ye kamata chobo. Mobala mbinga. Roi Shoko ye kamata chobo. Mobala mbinga. Oyo ezali chapelet rouge. Et puis makapamba pamba te. Chapelet rouge ezali soki obuki lokuta. Nde yango ekosala misala na yango. Jeune homme, encore pour la dernière fois. Au salé yango to, au salé yango te, je dis. Wana ngai. Na sali ya côté. Merci.